pesa nga mongongo na ye ye ko PPRD ngai la muka ako voter ngate ah bato Daniel Safu bakufa na 2023 lekate Gentini tala ah na tsuki sikaka na loba monsieur sois sérieux, ta décision n'est pas mauvaise mais c'est une décision unilatérale. Tu n'as pas consulté les autres. Hein? Base. Bayebi. Hein? Une décision unilatérale. Nazongi po na bino bana Moamba bana ngumba Kinshasa nyonso mingi mingi bana Moamba kuna kutubiso pasi bana matete baolela. Matete balela te po nazana bango molimo langezana ngaba balela te bafwa bashala bandeko na ngai ngaba kuna nde kutu nde tozana mikakatano ebele bozala mayele kosokola maboko bozana bokebi nyonso po moto moko akosilisa ngaba nyonso po azana coronavirus moto moko akosilisa matete nyonso moto moko akosilisa lemba nyonso moto moko akosilisa limete nyonso bana limete ata bakomisango eloko na bango oh biso bakombata te eza Daniel Safu limete wana ya biso. Donc bosokola maboko principe ya yambo ya facile eza bosokoli maboko tango yoko sokola maboko zwa moi temps à peu près 20 secondes ya kosokola maboko et si kozo bimoke na balabala koka sonite lata boy ndenga na lati moni na lati boy ata mtu azana coronavirus o eza anti kaka boy to beta ngudada bobombela na lobyango bana libosa bo paniquer tonto beta coronavirus dada na chloroquine moni coronavirus oki mutupa somela kisa mutupa oki kosuko somela kisa kosuko ozola nanga oki gorge pas somela kisa donc ezali kambuya traitement yango na lobi eza malade eza incurable te malade incurable eza malade ezangi kisi mais coronavirus eza na kisi bomela Congo bololo te eloko boyi komela jusque là eza sinda komelango ya moto sinda boyebi sinda sinda pe mati ngamo na beti tuna wenje sinda yaki 500 francs sinde komi 3000 4000 sinde mati tala gouverneur azo tala il y a pas une brigade ozo vela ba prix ya biloko zo mata mutoko longa na tongo sac ya loso 72000 oh honorable Daniel Safu peut faire 30 secondes un message pour nous clôturer totalement avec eux. Ce n'est qu'une première parenthèse parce que merci beaucoup d'Andengo Yambibiso Ozaki to bengiote to surprendre na tongo biso mo to fandi to kanisa comme le honorable Daniel Safu to zomo na société. Merci beaucoup d'Andengo Yambibiso. Un dernier mot bala Kinshasa liwe côté libiso liwa babundaka nango kaka na eloko semibale mingi liwa lokola ba coronavirus tozala bongo discipliné d'abord bisomo discipliné ko fande sika mona ndako soko zana eloko sate fana na ndako ko pesa na mbote te sokola maboko salela ba kashi otango zobima ya mibale nzambe pamba te ye muto yebi tina kela biso ye muto yebi atie mission na moto moko na mukili to combine le koye to lukabo nzambe na kati na biso. Voilà, c'était là le mot de l'honorable Daniel Safu, élu de la circonscription électorale de Moamba, qui s'était entretenu pour nous à l'Obenabiso par rapport à Makamboeta du coronavirus. C'était l'émission, votre magazine, qui n'a l'image où le Belara Makamozo de Kanakishasa, où il peut biso le Belara de Kishasa. Non, tiens, cadeau, ozo cadeau. Monitala, moninga nazaro. Na linga Kinshasa fort. Kinshasa, yo moni. Sel mbogo bakosela makambo. Mona auti yumbia yo ngaza kinwa. Auti kana nga kinwa. Auti mbushima moni. Surtout mo mene yo tuninga so gentil za kinwa na mene banquette. Moni Zakari na mena banquette. Na comprend kananga wolo. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine à inviter Moussoussou et merci beaucoup. Lipopo. Tobenga robongo. Kini Malebo. Kini Malebo. Kini Lipopo. Léo. Mboka kitoko. Ah! Mboka badikando. Mboka badikando. Voilà, merci beaucoup. Bakinois et Kinois. Et magazine Abino, qui n'a image et Soukisi Lelo par rapport à dossier autolégalité. Kotano moi mozindo yango pourquoi to tambulisa ki micro à travers ville à Kinshasa mbapoto zoapé ba réaction bakinois après
mesure ya confinement total bapesi ba réaction na bango et puis toluki un élu ya ville ya Kinshasa ya longa kutu ya circonstance Moamba comment albi ya Kinshasa mobimba toyoki on se retrouve prochain par rapport ya mesure ba konzazwaki et puis à la dernière minute ba uti ko annuler yango yo en tant qu'étudiant ou yamba ki oui monsieur le président ba konza biso bazaki ba mesure bien pour protéger biso contre maladie mais loko moko toye komona mabe ezaki aussi a pris à biloko na kati ya wezi omoni avant coronavirus eya na kati ya Congo baannonce yango na kati ya ville ya Kinshasa tobanda kolela crise coronavirus eye bakonzi bazwi mikano tomemaka bato moko na moto na mituka ete consort crise ebakisami et en plus ntango baye oloba lisusu ke tovanda ti 4 jours tobula ti omoni ke wana bakonzi babomaki biso déjà edede tobanga maladi biso nyonso tobangaka maladi mpo mutu ata moko aza immortel donc tobanga maladi te me tobanga liwa tobangaki liwa mpo maladi ezomema na liwa yango toloba tobanga sikoyo liwa tobanga maladi oza comprendre papa me tobanga maladi koto epe libumu e moko kozala oza na maladi te me oyo kokufa na kati ya ndako mpo na nzala ozoka message journaliste ok bakonzi bameka korevoir nanu bamesure na bango bazwaki mpo na petit peuple na Kinshasa tovivaka bamosusu bavivaka sans capital biso nyonso tovivaka sans capital toa bato to du jour soki nabimi nakei moluka 2 mois eloko kolia na ndako ekomona bo 4 jours ntango kozala na ndako avant kutu 4 jours tobanda olela mpiaka crise bato akomema baza te bo ntango kosala lisusu 4 jours osala te bana 2 ans bazali zwana nuti ya ntongo alors yo proposition les années préposition nanga eza ke basuspendre yango kaka babi soki mpe to ebakitabi bakozongaka papa to ese ebakisami toza lisusu na ba 50 wana ti tosito mpo lobi so otali na bawenze nyonso tozali kaka lipeka na lipeka tindika mutu mpo oza nzela oleka mpo so mutu aza deja maladi wana oyo oyebi ti donc nde toka boye tokoza deja biso nyonso toza deja contaminé eloko ezopesanga mpasi mingi mpo ngango namoni eloko ya liboso nano gouvernement akozwa décision ndenge wana avant kozwa décision mpo koprévoir kopesanga bato mwa temps ebiso tozwi temps te mwana moko kaka te elobi okobima te bokozala boyeboye ta neti mama moko aprive na biso wana ateke écran na ye ya plasma ya 42 pouces na $70 kosala bana provision eza maladi siko mama ndenge wana écran na ye mwana nde mutasomela ata na lwanda ateke ya $70 kosala bana provision soki maladi yango ezali bien nde bayoba maladi ezali problemato donc to babiso tozoki yango ya lobi mpo nga na ntango na basupermarché tous les supermarchés ntango lobi donc bato nyonso toza kotutana bazandula balibongo plein à craquer donc so maladi yango eza to babiso tosi donc mpo na nga batika l'église ezonga yango batika mpe bato akoko bavana bango batika bato bazosala batati na kati ya nini basala na bango po boye maladi yango to bese circule yango biso tozwi yango mpo makambo tomonaki lobi tana te ekolo ya nini ya kantine ya kuku na selemba oyaka soki 5 minutes bakosomona 15 000 20 000 ozomona te kende gouvernement abomi biso en tout cas papa Gentili eza moto na biso omeka mwa koregre situation wana o tosengi en tout cas maratro kopasi oyo ekotaki lobi biso batoka première promotion tosomaki banini baration sikoyo bato ba deuxième promotion oyo bazwaki nini na te omoko ntina bango na pillage décision oyo ezwamaki oui eza malamu mais procédure basaleli yango nde esalami mabe. Cela veut dire quoi? Nous les Kinois en particulier nous vivons du jour au jour, mais tala la veille le jeudi soir gouvernement provincial a pris décision que Kinshasa to bimate, mais il fallait que la population de Kinshasa ne fût que 3 jours pour se préparer que non boluka biloko pendant autant de jours pour tokanga bino na banda ko bimate. Mais brusquement net ngai hier na ekoyeba yango naza na transport de le samedi pas bimate. Maintenant il fallait faire quoi? Il fallait qu'on par tous les moyens chercher des moyens pour na ration nanda
pe kosunga pe bandeko musu bazana moto. En tout cas hier na situation catastrophique na salama na Kinshasa te. Hier ngai moko na moni liboke ya pondu oyo batekaka 500 francs baoteka ngo 3000 francs. Alors tosenga na gouverneur na biso boy. Oui, toza na danger, mais avant ya kozwa décision, il faut boyer bako raisonner décision wana botala ba garde-fou pour la population oyo bazara na musala te. Qu'est-ce que nous pouvons faire de façon que population wana décision wana pour eboma bango te. Boye ba peke nzala ebomaka. Soki yo vandisi mutnanda ko pendant 4 jours azoliate, c'est que obomier lisusu. Bolinga te que coronavirus ezoboma tokima yango tokota na ndako bato babanda kokufa na ndako mpona nzala. Oui, toyebi ke maladi ezali, mais monsieur le gouverneur, excellence président de la République, botala mesure au besoin pour la population. Esali pasi na façon nini balobi na biso ke bazo épargner biso na maladi oyo ekoti na mboka. Mais mesure au gouvernement azwaki au gouverneur azwaki sibisma esali ke maladi wana penda epanzana maladi wana ezala kontaminer na bato nyonso na mboka oyo. Tala neti lobi ebele atouffement oyo ezalaki lobi étouffement ya lobi soki maladi ezali na yebi yo ndeko nanga bato nyonso bazwi yango. eloko balobaki bazo épargner biso na maladi, mais lobi so maladi eza na mboka oyo do bato bazwi yango. Tala na zandu ndenge bato bazalaki na zandu ebele, et puis baboyi ke bato bazala ebele te esika moko, bato bafanda esika moko te, bato bazala sikoyo ba distance po maladi wana esala nini eya ebele te na mboka. Mais eloko esalemaki lobi maladi wana do bato bazwi yango ebele. Azolobaki Gentili Gubila oyo décision alobaki décision wana ezalaki bien te, eza ko épargner biso na maladi te, eza ko kotisa biso na maladi. Lobi na Gambela baboyaki bato bazalaki esika moko, me étouffement ezalaki na Gambela so bato maladi bakoti na Gambela. Papa nazoyebisa oyo na minute oyo il faut bazongela nanu kosala bato ba examen po maladi epanzani na minute oyo. Pour bakinois et kinois et magazine na bino qui n'a image et soukisi lelo par rapport à dossier autolégalité kotana moi mozindo yango pourquoi to tambulisa ki micro à travers ville à Kinshasa mbapoto zoapé ba réaction bakinois après mesure à confinement total ba pesi ba réaction na bango et puis to luki un élu ya ville à Kinshasa ya lunga kuta comme ça moi mbakoma albi ya Kinshasa mobimba to yoki. On se retrouve prochainement pour d'autres émissions. Restez branchés sur Arc-en-Ciel Télévision, chaîne où ils ont la coloration, ils ont la couleur surtout biso tout le monde est arc-en-ciel. Ma couleur est arc-en-ciel. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Patilon qui était derrière la caméra. Merci beaucoup au coordonnateur de notre chaîne, M. Tite Longi, et toute l'équipe technique et à votre chaîne. Tout ce qu'on a branché sur la meilleure des chaînes, il y a TNT, Arc-en-Ciel Télévision. Ciao.